Dis pas mais c'est pas vivre ya dadi. T'inquiète pas Gisèle na remettre paquet na ye wana na kati ya carton ba saka même ezaki wana. T'as vu ça quand même na ki na remettre Gisèle. Na pesi ça quand même na pesi carton et nini paquet na ye to kangi pe photo asali pe voice to tindeli maman wana. Ah bon? Donc moi si Adadi di Kambala assis à Zoua Colina ye et maman n'a pas Zoua voice. Oh, moi si Adadi a Zoua Colina, je peux t'envoyer même le voice. Moi si Adadi a Saleli, maman wana na photo que tu n'as pas ça moi si Adadi na pesi moi si Adadi sac na paquet na eto vandi kutu. Mama Mado ayo benganga ezaki mama Mado ayo benganga na esi mama Mado ngabi kende kuna na lozi kende kozwa biloko o mama Melania lobi ozwa biloko nyonso ba veuve wana opesa nganga mona kabula esi ok c'est bon kutu bongo esalinga bien esungi ndenga kende na yo zwa biloko nyonso na bengi lolita ngabi lolita moi c'est papa sans souci soki ayepa na yo ayo kozwa biloko kongola biloko nyonso ya ba veuve wana pesa ye po akabolela baninga na bango mosusu oh merde d'accord nakoyoka na ba audio koli ezaki partager ezalaki na koli mosusu oyo tindelaki belle-fille que belle-fille ndenge ezala na pesa bato ya théâtre n'est-ce pas Vous allez belé beaucoup l'émission de partout la peste bino mbote. Mbote balamia c'est à Chebiso TV. Oui madame la mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. La peste moyeni nanga mbote, moyeni mbote, moyeni bonjour, moyeni nanga bonsoir. Sur télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. 5 on a dit comme nous banda musala le 5 nabenga kaka ba veuve bango nyonso mbala moko comme eza concept ya après eux nabenga kaka ba veuve bango nyonso mbala moko à remettre bango ba cadeau na bango de la part na yo comme ça moi merci moi remerciement kandida kotanga kombo na ngai te tout maman va filmer ba capoter maman na boya na motema moko non je suis là pour aider et tout merci maman merci la bengi ba veuve merci bango azoni na sala mon réception mon boy entre nous entre vous quoi na ya babino et tout bon il attend moi quelque chose et puis et ça là que moi na remettre bino ba cadeau na bino ba bino OK d'accord problème ezate maman navandi misale le kakinga na bengi mwasi ya lisala na ebisenga lobi tokoko luka place ni tokuta ne pas maman Mado na lingwala ukoma abina ngate tokuta papa maman Mado te examen musika luka centre moi victoire ngabi OK dans ces cas tokuta na siège na victoire beni distance na monka misale le kinga et tout na avorter na ngango na bengi bango na bengi maman na esi maman misale le kinga le 5 na ndimi na ngate na okutana na ba veuve na avorter na ngango mais na kobenga veuve moko na kende kotikela et ça la peka bien que tikeli pe veuve au filmer nyoso na ngokandemo OK c'est bon qu'on fait problème ezati na badi pas mais c'est pas veuve ya dadi t'inquiète pas Gisèle na remettre paquet na ye wana na kati ya carton ba saka même ezaki wana t'as vu ça quand même na ki na remettre Gisèle na pesi ça quand même na pesi carton et nini paquet na ye to kangi pe photo asali pe voice to tindeli maman wana. Ah bon? Donc moi si Adadi di Kambala assis à Zoua Colina ye et maman n'a pas Zoua voice. Oh, moi si Adadi a Zoua Colina, je peux t'envoyer même le voice moi si Adadi a saleli maman wana na photo que tu n'as pas ça moi si Adadi na pesi mo se dadi sac na paquet na eto vandi kutu envoie-moi la photo on a voice sango alors c'est bon loba na na peti la femme alobi bon
atindi pe remerciement naï. Ma chère, demain, osa un peu, osa qui est pembeni à moi bato théâtre. Tu vois combien tozo bunga mikolo na misala. On travaille presque chaque jour. Demain. Dans le mois de décembre, à partir de début janvier, nous autres qui n'ont déjà bien dit. Mais moi, quand on est aux Arabiso, on a bientôt vu calmement la ligne. On a bientôt, comme on a déjà la force à travailler, tu vas, tu fais tes trucs, un sous le soir, tu rentres. Pour la moukata na tongo problème. Maman, na tindi sili. Après quelques jours, na bengi de la paix. Na bengi de la paix, na boye, na zana koli na yo. Nazana kolina yo. Dans notre temps on a yebisa ki maman na makambo na nyoso ke na dotiki la bango moko na bengi ba veuve na bi na sangi si bino susu tebo excusinga na tante na mambo bilo sala. Mais mutu na ko ya kotiki la ye biloko na c'est bon. Na bengi kutumosia mundiringa bi maman il va apparemment na ba veuve nyoso yo ndo plus musika koleka. On dirait yo zo mutasuka po na servi no ba o baza peme après no luka moyena ya pa no. N'a pas de la paix, n'a pas de la paix colis. De la paix salipe voice. Ah maman Mélanie, merci beaucoup, n'a vu colis nanga et tout. La maman m'écrit. Coquette n'a nyo so sala nzamba pambola yo, merci mon nanga et tout. Ah maman pas de problème. Maman on a écouté nanga. Donc déjà maman de la paix, na moi c'est ya dadi ba joie bilo na bango et maman na alzape au courant de la joie. Oh, aïe, binyangi, c'est là, non. C'est là. Je sais pas si je peux parvenir, Yako. Attends. Bazoua demeure. Bazoua, moi c'est Yaya Dadi. Atindi voice. Nga na zipe photo. Natindi lipe maman ngoto vandi. Mutukuta karanga photo caméraman nanga parce que moi c'est Yaya Dadi à. Et nani. Toyaki na caméra de façon que tozo aloba kande za tozo pe élément tient la chaîne alobi nanga lobi nonga ba pekisinga ba caméra mikolo yo et tout ndé na kangaika photo na vu photo na tindeli mamango na vu pe na photo ya na vu pe na voice na ye na tindeli mamango mamango azongiselinga pe message a kokete na nyoso sali nzamba pambola yo et tout et puis c'est fini. Et on sait que ton a PCP de la paix pas tindi message. Toi de la pas tindi voice, alobi pe na mamango mamango pe a komelinga kuto. Et aussi la nango mama. Abengi ba veuve mususu na ebisi bango pe ton la ni. Ba mama wana baya kozwa biloko na bango. Problème ezate ba benga na baya kozwa biloko en tout cas nga nazali. Na panzaki biloko na kasavubu na panzaki biloko na ndaku na ngate na panzaki na kasavubu mais biloko evandi nango bakoli ala nde na tinde eza bandenge ka bakanga bikat nde bakanga benga Gisèle benga de la paix d'ailleurs ba iso ke bazwi biloko na bon est-ce que ba iso ke bazwi biloko efungwama otenga OK na bango eza baya rozwa mama na vandi mwanzo to kandeza ina ngo eza nango bien te mais wana moi quelque force. Non, moi on a vendu boy Nathalie, na zo isa kutu bela ngabi bela. Na yo pour na tournage ya okende histoire de ne pas disparaître totalement. Na kenda tournage na sala tournage à SB manque mi balé. Na yo sala tournage à Belar mon boy. Parce que na tournage à SB mon na sala ki na lati bilamba on a ponaki na carton. Moko na lati on a tournage à SB, moko na lati on a tournage à Belar. Mama wana atuni baveu kutani na coquette ote tukute na coquette mandoli na yero benganga coquette nde nini mama moko boye ayibisinga ke atindelinga biloko pa na yo ngabi te mama madomo to sika bimite zaka ka biloko wana onga na yibisa yango kaka na ya kozwa ngabi me bando ya kozwa biloko na yo eza nango oh d'accord na tinda falon na ozwa biloko wapi na pesi adresse ngabino eza na avenue Luozi numéro 22. So komi kuna otuni kaka Lolita. D'accord, problème ti. Oh, pas Lolita parce que eza numéro 28. Ake na nini na Luozi. Soki ye mtakenda ki nazo ka falon. Ake na avenue Luozi alobi bamoni mutu na tinda ki te tout ba yebi ete baswani ici. Après,
kosaelanga voice. Avant de kosaelanga voice, na moni numéro ya moi c'est papa chef Benginga. Na rappelé maman Charlie a yambiti na WhatsApp. A Benginga na rappelé a yambiti na yo rappelé boye. Mikolo na zo rappelé maman Charlie ngo téléphone n'est pas si na passe. Ah, na tiki na ngana ngo bisa kutu maman Mélanie, maman Charlie na moni ya Benginga wa trop. O alobi akendaki na adresse wana kuna amoni na yemutu te. Maman Charlie ngo asali na voice. Oh, maman wana asala groupe WhatsApp akota ba veuve wana nyonso. Ba comment solo na groupe WhatsApp? Je t'ai dit. Ba comment solo là na groupe WhatsApp? De ba solo na groupe WhatsApp wana ba sala ba voice et tout, ba benganaka. Maman Charlie wana sali voice. Voice amope maman watindelenga ah. Et bisa ko taper sa adresse assure, biso to tamboli pour rien. Tozo mona sika ngo taper sa adresse assure to kende ko zwa biloko. Maman watindelenga voice. Ayebisi yenga lobi. Ah, to ke ko zwa carton wana mabiko. Maman ngayo benga nga susu mais coquette. Ndenge nini ba benga bi maman Mélanie nga sine biso ke izali ba lobi ba ipesa tenga bi maman Mélanie eza avenue Louozi numéro 22. Ba lobi na 22 ba mona tenga bi ata na Louozi wana so ba tuna monka Lolita. Ba komema bango tina liboko ba kolakisa bango pa ba Lolita. Na yo benga Lolita pa bino eza numéro combien? O mais pas chose numéro 28 nga nga pesi ba 22. Na bengi maman Mélanie eza Louozi 22. Ils avaient 28 c'était na salle confusion mais attends ba kila numéro ni ba tumi Lolita ba omona. Mama Mado ayo benganga ezaki mama Mado ayo benganga. Na esi mama Mado ngabi mama kende kuna na Louozi kende kozwa biloko. Oh maman Mélanie lobi ozwa biloko nyonso ba veuve wana opesa nga mona kabula. Mais c'est OK, c'est bon kutu bongo esalinga bien esungi ndenga. Kende na yo zonu biloko nyonso na bengi Lolita ngabi Lolita. Moi c'est papa sans souci, ce qui a yé pas na yo ayo ozwa biloko kongo na biloko nyonso ya ba veuve wana pesa ye po akabolela baninga na bango mususu. Oh merde d'accord. Zela moi c'est pas sans souci. Na kobilu qui a raison te demeure. Mais falon yo OK papa, moi c'est papa OK papa Lolita. Pendant que ngam na pesi adresse bo benga nga et tout. Tango ke yo bungi otikali ko benga nga te polo ba ko bungi. Akenda ki bungi ba soigner ici et voir même. Au bungi me ba soigner ici yo. Au retrouver adresse me ba soigner ici yo. Akei na ni mama na ayo benga nga lisusu. Abandi koloba koketi ngana za veuve biloko na ngai boye kangisa carton wana nyonso munene pesa ba mama veuve wana ndena ya kosalele voice ngabi me mama Mélanie biloko wana eza suna carton te biloko wana eza suna carton te biloko wana eza na kati ya sac ba kopesa bango biloko na bango na carton biloko wana eza lisuti na tindeli voice après moi c'est papa ça souci ya benginga lisusu abenga lisusu oh coquette maman Mélanie lovina ozo bilonga bi problème ezate mama moi ça souci benga le soir le lendemain moi c'est papa chef abenginga allo coquette maman moko boy maman Charlie bengi maman Mélanie lobi na ozo biloko nyonso ba veuve pa na yo po na kabolela ba veuve na loba ki mandoli na hotel lobi opesa ngonga na vanzi bonga lobi na mani koko bikote les quoi comme benganga coquette maman Mélanie lobi dans un biloko nyonso ya ba veuve na kabolenga mais finalement maman Mélanie nani oyo il faut azwa biloko koko alors monto ako se pointer monto liboso veuve ako se pointer monto liboso yende azwa biloko wana akende akabolela baninga akabolela biso soki yo monto liboso ozo kabolela baninga soki pe o wana muso ya monto liboso aya kabolela baninga nga problème ngeza kaka boye bisanga bo signaler quand même que bozu biloko bo signaler ba photo et tout pour nous rassurer c'est bon mama lui ya ba appel maman Mélanie ayo osela nga voice coquette ngana moni voice azo tambusa na réseaux sociaux coquette ngana za boye biloko na ngai et tout yo zi biloko na nga opandi na moni yo olati elama ya ba veuve ozo salela ngo film na filmer kutu mama non avant que tu y aies la koko mta benginga oh maman Mélanie asali vidéo moko boye atie yango ya atiango na groupe na biso o asala na biso atie vidéo mo bolati ba bilamba lobi bilamba neza ya ba veuve eza ya maman sans souci oyo lati ngabi quoi koko na tika liko panza ta koli ya veuve mon côté
alobi te alobi bongo penza tindi alobi eza bilamba mama sa sukutu na kati ya groupe mama nazoyebisa biso faut totelema baveuve il faut tosala soulèvement toluka tosala soulèvement contre yo boyeboye baveuve baye olukanga balobi te kokoyo loko ozaka motu esala be te ke olobaka yo nde lobela kokete nga kuna alobi te koko ndenge aza na kokete ndenge aza motu na nga aya tosala émission asolola nanga bien enveloppe bien tala kaka nakosa bon te yango nabengi yo na privé ngai se koko mama nalobai nanga nazwi elamba amoni nga na elamba na filme aofilme nga alobaki oyo nalati ya veuve asa souci na ndenge nini eske amfraki atiaki bilamba veuve asa souci nayebi te okoki tosolango kaka na se tiaka na se masola boye basunga bi koko nde ozoyo banga nasolango na se c'est comme si na escroqué bango biloko mais non nga na esprit biloko te jusque là boyebi ke komi siko faute na bino baveuve mpo bozosala manevre oyo ozwa biloko mama wana demere atunanga akuti abi natindela yo ta transport mpo ke todepose baveuve nga bitika na wana bamamere nanga mais sikoyo ye alobi mais mama Mélanie alobi mpe ke elamba papa Serge alataki na pièce oyo bokendeki koluka ndako epai butu na de la paix eza de la paix te epai butu na epa bajini mama kamo elamba papa Serge alataki wana ça fait partie na bilamba oyo ezalaki na kati ya koli ya baveuve elamba ne ezalaki eza na koli ya baartiste to na koli ya baveuve ezalaki na ekoli ya baartiste epa Bélard ok omoni ntango Bélard abengi baartiste nyonso azoleka aozwa na ye papa Serge azwi wana bango balobi ezali na koli ya baveuve nga nazwi yango natekeli papa Serge nazonga kutu babi mama yango arectifie so epa s'excuse balimbisa ye elamba ya Serge wana ezalaki kuna te mama biloko evandi nayebisi koko ngabi me koko biloko wana eza na kasavubu evandi nango bokende kozwa biloko okoketi pesanga adresse nga nakende nayesi koko eza veni luozi numéro 28 kende kuna kende kozwa oh d'accord c'est bon mama Mélanie dernière fois koko abengi nga c'était le vendredi koko abengi nga nayesi koko ndenge naza na 1% ya charge zelanga na charger téléphone moke nakota whatsapp comme ça tosolola bien okende kasavubu mpe oke kozwa biloko koko abi d'accord charger comme ça tosolola bien mama kana 1% to tokatika na koko mama Mélanie abengi nga lelo moko esenganga bite natia enregistreur napela mama Mélanie mama Mélanie abandi koloba kokete eske nga nayebisaki yo ke ozwa biloko ya bamama na opasola sache ozwa biloko ya bamama na tuninga bimama eske baveuve baye kozwa biloko na bango bayebisi yo ke bamoni yango te to bazwi biloko na bango bayebisi yo ke ezangi mais pourquoi ozosala boye ozoyebisanga ke nazwa carton mobimba napesa baveuve pendant que yo tu étais la première oyebisanga panza carton longola biloko na komi ya baveuve oyo eza oyo etikali oyo osepeliso mpona epuis le reste eke etika na baorphelina nakende siko na orphelina natikaki biloko nabotola bango biloko et d'autres veuve onga napesa ye biloko nabotola bango mpo nazongisa yango na carton après naye kopesa baveuve wana okokete excuse nga parti wana nga ndemi na comprena ye bien te nazosola kutu na koko appele kati zila na parcourir banimero ya baveuve nayebi te soki misu nasalela bango voice ekosauve ngai nayebisa yo bamama wanako nayebi te pourquoi elle s'acharne comme ça demer nanga nabengi omoni Mamado ayebi koko ayebi mwasi ya lisala ayebi mwasi ya papa chef ayebi mwasi ya lokuli ayebi mundori ayebi bamama wana bayebi ke naza na bakoli na bango oyo nga fali na kabola après naye kobenga bango lisusu nayesi bango nga alobi ndenge naza awa ekomi kokomelanga pasi mpona ya ekomi kokomelanga pasi mpona ya nasangisa bino ou bien naye kotika biloko moto nyonso aza na besoin eloko naye aya kozwa excuse mandoli na tuninga naye kozwa mokoninga bimama même demain tu peux passer ozwa no biloko no evandi nango na kasavubu wana oke na kotinda falon atinda falon te quelque temps après mama Mélanie akomobenganga koketi biloko ya baveve eza ndeni ngabi te mama Mélanie biloko ya baveve ezali nasi nabengaki mandolina nayebisi ye ke aya kozwa biloko na ye mama Mélanie obisiko okosala ndenge nini ngasi te mama baya na bango kaka akozwa nga mpenza temps et permettre mpenza te oh d'accord problème eza te chez Bissou Télévision
chaîne oyo ekokani na yo. Voilà, de retour sur ce beau plateau. Cadre oyo eza vraiment kitoko. Nga so na benga ngo plateau parce que na mesana déjà ça la émission na nature hein. Na ninga vraiment nature talara na kati africaine awa place wapi to vraiment pepe place wapi to ça la émission na biso ba analyse na biso ba makambe belé. Merci honorable Oswald Mpaka na monaki cadeau nanga. Merci aya Willy Moucheni Code Mboka le véritable Code Mboka o atikabale qui na été. Merci beaucoup et binomoko bolandi boyoki ndeko na biso coquette ninga baki parce que biso tozwa ki temps ya koyoka mama Emily. Toyoki mama Emily tellement mingi na ba audio na ye aloba ki il fallait ki aloba. Mais toyoka ki coquette. Mais à travers émission moko coquette asala ki ndeko na biso et puis azaki en ligne tolandi biso nyonso na bokebi nyonso bandeko na biso ya chez biso TV. J'espère que moko na moko ayoki explication ya coquette. Voilà, ngana kena nous na ba mama na biso Emily. Maman na biso Emily. Oui, certes, ozaki na besoin ya kosunga ba maman. Ndenge yo poza maman veuve, ndenge po linga ki kosunga ba maman. Soki coquette asalaka émission wana te ya kosunga ba maman wana ba maman o bazonga lisusu nakati parce que ba mibali na bango bakufa. Azongisa bango lisusu na ke batu ba reconnaître bango. Na ndimite ke yo linga ke yeba ba maman wana. En tout cas, vraiment, on a dit que maman Emily, on a qui oyeba ba maman na biso. Parce que mi bali na bango ba kufa kala. Ba maman na bazala qui délaissé. Ba maman na vraiment bazala qui délaissé. Kaka coquette wana muyibi. Ayaki azu ba maman na biso ba maman veuve. Ayaka ko aider bango ko sana bango mo ba émission ko sana bango. Nde yo monaki bango. Obengi coquette. Pour na kata ba émission coquette banda ko sala avant oyo ya ko répertorier ba numéro na bango. Tango landaka obanda ko mona ba numéro na bango. Okokai pe ko benga mutu moko yebise ke mandolina ozapi na so tindelo koli. Parce que ozalaki na confiance ya coquette yango yo pesa ki coquette ba koli wana. Otiaki yango na kombo ya coquette parce que coquette akende ko zo akaboela ba maman. Eloko edinga ozala simple zanini. Coquette, opesi ba maman na biso ba kolite ndenge nini. Coquette aninga ki apeso explication. Mais na kolanda audio ndenge ndeko na biso coquette auti koloba na ba audio bandeko nyonso ba cher internet bino nyonso bolandi. Alobi ba sololaka na maman. Ye peut enregistrer maman peut enregistrer qui est. Le comble les anini. Place na penzanga na zo comprendre parce que mbutu muto côté langa. Ce qui coquette si vraiment réellement coquette atekaki biloko oyo bilamba oyo epa ya papa Serge na koyoka na ba audio koli ezaki partager ezalaki na koli mususu oyo tindelaki belle vie que belle vie nengeza na pesa batu ya théâtre n'est-ce pas so eza yango te mama Emily obengi biso ata na numéro na biso oyo eza affiché na bande de l'écran o contredire biso bakoli mususu olobi bakoli oyo bopesa yango Bellevue akokabola yango na batu nyonso ya théâtre. Coquette yo zo bakoli oyo et permettre yo opesa ba maman veuve. Et puis oyo mususu eza emballé te yo pona ozwa oyo ko sepelisa yo. Et puis ndeko no Bellevue yepe soki sepelisi aye atali oyo amoni ke ko sepelisa ye azui le reste zwa yango nenge coquette asenga kiyo azo atanda akenopesa na orphelinat. Apona moi orphelinat moko akepesa bana na biso les enfants sans nous. Bano bazaki les enfants de la rue bakomisi bango na esika. Nyoso wana oyebaki. Soko zaki na confiance à coquette te. To coquette azalaki muyibi. Yo linga kopesa ek bakoli wana te. To linga oza bakoli wana linga opesa ngo belle vie. Mais quand même, tant que yo pesa ki coquette, babilo ko ana noso parce que ozala ki na confiance ya coquette. Mais c'est triste hein. Toye barako ko solo la kala miable. Ko sambwisa ndeko mwasi na ba réseaux sociaux ezana tina moko te mama Emily mama na ngai. Ezana tina moko te. Parce que eza personnalité ya mutu. Tokena na ba mama na biso ba mama veuve. Total rappel source place to outi. So bosala ki émission na coquette te. Maman Emily anga e babino ten ba maman nanga.
bozonga rapena au ciment botali nonu mwana bande ko matana ba moto azui ba saka semoule azui mamsusu ba savon aye na moto ou na transport na ye na ba biloko na ye moko aye kotala mama X aye kotala mama Y nyonso wana kaka po ala musaba mama bali mwate ba koma mibai na bango ezalaka kaka bokoko raisonner te biso tozala biso pona mutu moko te nga soki ba mama mandoli na babenga na kendo sala reportage nanga na okene nanga soki Coquette passe ici conférence de presse na kokende nanga biso tozala besoin kaka ya vérité toza wana te pona ko condamner Coquette pona ko condamner Mama Emily mais biso tozo sala analyse moko simple on réfléchit ensemble ya koyeba place nini tungulu ezali place nini songi ezali parce que Coquette na Mama Emily babandaki mwa kala bilamba ekabola bango te ko sambwisa mutu na ba réseaux sociaux c'est pas bien et ba maman na biso ba maman veuve pourquoi pas Coquette akendaki États-Unis te akendaki New Brazzaville bokoka kozela ye kobenga ye kotuna ye mwana na biso ye bakoli eza wapi na kolanda audio o ndenge tolandi appel ya Coquette asalaki na ndeko na biso boyebaki place bakoli ezalaki mais pourquoi koluka eloko moko ya kosala po bonuire mininga côté wana ba maman na biso bosololi mabe il fallait que vraiment botala nanu muto bozalaki ne Coquette est-ce que Coquette ata balakisi bino na vidéo ke elamba wana ezali est-ce que Mama Emily yo na makanisi na ba karton minene bongo nde tozoyo kosala ki ba karton minene bongo ozana likanisi ya elamba moko oyo tsaina na ba sachet soko yeba ke ngo koma ba kombo te olingo ba elamba X wana pesa ngo mwasi ya intel mais tango komaki pona obosana te eloko nini elakisi ke Coquette ndenge azwaki bilamba wana afungolaki na kati abendaki bilamba mandolina pourquoi kotia potopoto na kati ya makambo yo eso ede bapi soki mutu mususu azwi elamba te wana olinga oloba bongo mais soki ba misusu déjà bazwaki bilamba neti mwasi ya ndeko na biso Dadi Dikambala azwaki Mama de la Paix azwaki siki bane kokena ngo déjà bien parce que ye moko kolanda pe mandolina nde totalaki alobaki bien que Coquette abengaki bango le 23 décembre azana bilo na bango aopesa bango tokene pe na ndeko na biso Coquette c'est triste hein mutu mso ya diminuer nelo moi mukie ma chérie c'était simple ya kosala tango yo moni mama na biso wana ndeko na ngai Coquette abandi déjà bobandi da ko benda na ba téléphone mama na pesa ki mama au moins da ke mutu akomosa nita compliqué akomi na manque à confiance non parce que yo expliquer clair mais ya comprendre yo te façon ya sala o ezalaki trop simple ezalaki ya kobenga moko na bango aya kozwa biloko wana yo lobi bongo me bango bazoloba pe makambo mususu to ndeko no moko ya mwasi to ya mobali po zangi bandeko te to ataka Lolita olinga ko bondela Lolita obondeli yo lobi ndeko na ngai edenga nga na sa bien te zwelanga biloko na futela taxi express kende ko tika ngwe pa mama do to ke ko tika ngwe pa mwasa pululu koko mais makambo no sotozana ngote mama mais makambo no sotozana ngote nana ko croire na yo parce que ezaba mama belé bazubilo na bango te yo lobi ezali jusque là nanu to monité jusque là nanu to monité ngako na ko préférer hein ngana osaleli biso pe vidéo osaleli biso vidéo lobi tala eloko mama yo lobi ke bokanginga photo yo pesa biso bilamba poto zwa bilamba o ezalaki kaka na libanda oloba na biso to pona ngana ponaki net papa mukolo bongo papa Serge elamba oso yo pesi bango osambwisi bango ke otambwisi photo papa Serge ke elamba wana Coquette mutazwaki atekelaki c'est triste hein? Donc yo tindaki biloko wana pona ko sambwisa bandeko na biso ba comédien so na comprendre bien ça bongo ndeko nga Coquette soki bilamba na ezali benga bango yebisa bango nga Coquette na lobi koko ya kozwa to mama ndolina ya kozwa moi ça ya pa chef boya kozwa kasa vous besoin musika te eza na ba na Congo central te eza na bandundu te tozaka na province ya Kinshasa biso tozana ba commune kaka tona 24 communes j'espère que mutu soko yo bengi ye ke ya kozwa kolina ata butu aoya ozwa kolina ye
il suffit qu'à base en adresse numéro na et les kabaoya kozwa libérer bango ba kolina bango ma chérie libérer bango ko samba bozo samba boyo entre ta biloko ngo ezali si réellement biloko ngo ezali zo biloko na bango pesa bango to sila na ka wana que to continue ka lelo balobi coquette boye lobi kuna mama mila sali boye kuna ba mama biso fe bazada na bazada ba ya kozoka depuis ba banda kozoka mbali na bango ba kufa ma msusu vio balinga bazana ngo lobi yango bazana ngo lelo te et puis mama mili bande kona biso pe ya poto bolinga ko aider biso wana ko aider biso ezana ngo mabete mais au moins ta botala na ba téléphone na ba tuboya tango moni ke ba mama veuve wana tindela ba bilo na bango mutu na mutu benge to code tindela ka bango pone zala bien tokozela conférence de presse nga au moins naza na invitation na ngape torokota kuna parce que biso tokenda osala ka ba recherche oto yoko loba toye eza analyse mais suite analyse eza na conférence de presse ya coquette peto ke nokoyoka parce que bande kona biso mususu pe bakenda kinga na zwa ki temps vraiment te bolimbisi ya kokende pa ba mama mandoli na koyoka bango mais au moins bande kona biso mususu bakenda ki ba yela biso pe ba nouvelle naza vraiment na mituna na bino botindela ngai na kotuna yango coquette ce qui biloko wana ezanga na préféré kutayela biso ngo na conférence de presse et ezala toyeba ke biloko wana coquette ayibaki yango te biloko wana ezali voilà merci na bino nyonso bozalaki wana ya kolanda biso vraiment en tout cas je suis vraiment très contente de vous savoir nombreux en train de nous suivre na Chebiso TV na yebi ke bozalaka jamais dessus merci comme ça à mon réalisateur Chic Moukadi merci comme ça à Jonathan derrière la caméra. Si vous avez aimé, dites merci à toute l'équipe de Chebiso TV. Merci honorable Osvan Paka, Alexis Yamamoto Yamati, l'homme de Baïbinga, Baplan, Gianni Mango Mamangomani, Ranapeso Bambo Tebele, Niki Kims, la couleur d'origine m'a prête à porter. Merci comme ça à Mireille Milambo, Napesio Bambo Tebele, Annie Benzema, Napesio Bambo Tebele, Nanisous. Vous êtes tellement nombreux. Bozo Zelara Ranadesh qui m'a le véritable code Amboka aka moko unique code Amboka ya Willy Moucheni na pesio Bambo Tebele Bisika Ozali na pesi Sunani. À tous ceux qui me reconnaîtront, je vous aime vraiment bien et à famille Kimana, à mon fils chéri, na pesi bino Bambo Tebele. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote Mbote balamia c'est à Chebiso TV oui malamu na mission na bino réponse à nos questions yande ko na bino napesi moyeni nanga mbote moyeni mbote moyeni bonjour moyeni nanga bonsoir Chebiso Télévision, chaîne où